Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Balandinion sur Alvin TV la voix céleste. Bote Nabino, Bozali et Belé, Bola Nabiso partout dans le monde. Wana Bozan niveau américain. Ande kono so bazan niveau Amérique on a moni ndeko mutomboka lala nzambe apambola yo boza ebele na niveau ya Europe nzambe azana bino boza ebele na niveau ya Asie nzambe azana bino boza niveau Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo mbote nzambe apambola bino nzambe azana bino. C'est votre humble serviteur Moïse Mao Kantibale. Merci na ba landinion so ya Alvin TV obozota la biso. Merci na ba suggestion na bino. Merci na ba conseil. Merci na ba critique. Mais le on a boya keza oya benga pona ko intimider parce que eux Antibale. Merci na ba landinion so eska bozali to ebike to za ravagé na maladie ya COVID-19 mais to continuer ko prier. Tous à la paix toujours na komi battre la malamu souvent la désinfectant ko sur la boko et ko permettre to longa COVID-19 lelo si jana biso ezali face à face sanglante entre Tshisekedi et Kabila les dessous des cartes o etikala ko bimate mais yo to limbo la bino bozota la biso bozan besoin ko porter biso soutien sur le plan physique financier tout ça disponible pour na koyamba soutien na bino bo continuer ko prier pour na biso bitumbeza makasi babilo tozolo ba awa bandoki ebele ba se pe na ngote baza ko combattre biso sur le plan spirituel sur le plan physique mais comme ton dimi toza on a pour na bino toza prêt avec Dieu ba kokelo côté. Alors si je na biso lelo ezali face à face sanglante entre Tshisekedi na Kabila. Ni ne sait pas ça qui nancele. Est-ce que déclaration yo caméra tanga keza pe makambo basola ki mais le awa ndenge to message toujours ko lukela bino ba dessous des cartes et bombana ko décortiquer na biso na bino boyeba masolo nini oyo Tshisekedi oyo basola ki na Joseph Kabila. La caméra baki kokota et retira qui 30 minutes mais 3 heures d'ita tête à tête Tshisekedi na Kabila nini basola ki toko limbola biso na bino aboyeba dessous des cartes wana émission oyo ezala émission oyo to sala sala émission mais émission penda ils ont ba dessous des cartes moya makasi. Oh bande ko boza besoin ko intervenir ko tuna mituna numéro toujours zawana o ba numéro ba komito lo baté tout ça disponible pour répondre à bino za numéro WhatsApp pour na ko répondre na mituna na bino sans plus tarder. To kotina si je na biso alelo oh to bengi yango face à face sanglante entre Tshisekedi et Joseph Kabila. Tshisekedi na Kabila bakutana kana niveau ya seli. L'air bakutani solo là qui pendant plus de 3 heures du temps. L'air est tigali 30 minutes de ba caméra bakotaki pour na base compte rendu ya tête à tête wana. Makamba liboso solo là qui est makamba etali ya seni ya réforme ya seni makambo etela ba mandataire mais si je to lobelango to thème que non face à face sanglante entre Tshisekedi et Kabila ezali dossier ya ba officier o baza na kati ya armée na kati ya rencontre wana nini yango oyo Tshisekedi na Kabila basolaki oyo to bengango face à face sanglante oyo
désaccord ezalaki wana oboye balelo mona dossier bimi na niva katanga oye besika makama ebandaki tolanda biso na bino awa na dossier officier les États-Unis bapesaki président Tshisekedi liste ya officier oyo bango bayebi ke RDC a payé souverain mais comme baza disposé pour na ko aider biso na partenariat stratégique oyo basali biso na bango entre la RDC et les États-Unis bapesi président Félix Tshisekedi bakomba officier balingi bamona bango na bantenne na commandement ya armée te na kati ya bakombo ezalaki Delphin Kayimbi Mundos John Numbi donc ba généraux tout oyo ba commenter ki ba bavire oyo ba commenter ba crime durant 18 heures na Kabila les États-Unis ba pesa ki ba condition na président Félix Tshisekedi parce que mundela o commettre ba crime pendant plus de 100 ans 50 ans mais si yo boule ba crime wana ba crime wana pardon ba bosani yango mais après 50 ans 100 ans et on rattraper yo alors c'est président Tshisekedi boy tous après tout travailler na yo mais ba officier au tout le monde na bon en commandité en commandement té tant que bon zalaka wana aide biso États-Unis to aider yo to aider on paye à 100% té alors président ko to azana bilan o frappé ça à rendre na peuple congolais et ça rolinga bilan ezala négatif à cause ya bat oyo ayebi bango ni de près ni de loin ba commettre ba vie ba crime na muto déjà kei alors il faut baza nini écarter et ça ba sujet oyo ba débattre ki na niveau ya sele na kati ya sujet wana Kabila ya linga ki teke non nani oyo John Numbi azali écarter John Numbi azali inspecteur ya armée ya FARDC alors Kabila côté wana ezali penda oka to bengo face à face sanglante entre Tshisekedi et Kabila côté wana ba se metaki d'accord té président comprendre que non Muto nga nazo yo ki lempe mawa soit nazo linga contenir alternance azali muto alors muto na faut effacer Kabila pe côté na ye à moi déjà que le fait déjà que notre Tshisekedi de soulever point on est officier c'est que ça na plan o azo linga salalo il faut précipiter plan wana Asolina général John Numbi alobi comme déjà na père de Kinshasa parce que ça y a des provinces au Kabila ando compter récupérer ça en contrôle mais Kinshasa bezo simbate alors ça sera déjà mieux nas kangambala na province dans au cas ko yinda boy na sala ngo république bataille na Katanga nani auto ko utiliser o aza comme label na biso moko na comme par exemple ya rébellion boye mais na sinon biso simelango baye kotala baye ko pona Gédéon Kyungu bande bola na biso belé partout dans les bola na bien Gédéon Kyungu yende bateau FCC baponi pour na monter kabana niveau ya Katanga John Numbi na niveau ya Katanga na 2002 2003 ana kitona eza na 3000 jeunes au général John Numbi a formé à niveau kitona babengi yango basali unité abengi Simba
Simba wana eza unité à la police anticriminelle. Bazaye 3000 eza unité général John Numbi à Formaka. Kabila comprend que non. Le fait déjà Tshisekedi de soulever le dossier à John Numbi, c'est que dossier à Chebe Lamouki. Alors, c'est bâti maboko na John Numbi. John Numbi va exécuter à Pamba. Ngam na pesa qui est ordre. Bako luka bazo ngai. Na ça de toutes les façons bâti John Numbi maboko côté. Alors pour ça le quoi na créé déjà le quoi permettre au cas où ce que ben terme bandi. To déclarer république qui mon na niveau ya Katanga. Bande bola na biso mo na lo ba awa. Nazo ba bien bo oza besoin ko intervenir ko tout na question numéro ezana bobenga. Kabila comprendre que non petit à petit Tshisekedi dazo nga nommé inspecteur Moussou à niveau armée. Là na yo sabino ya ngona bande bota na biso. Présence ya John Numbi wana les Américains les Occidentaux. John Numbi mdaza bato ba éliminer chez Beya. Présence ne cause la wana te alors faut ba écarter. Nini basali Gédéon Kyungu ye afandi na Katanga na kati ya owa bengi golf pour les instruments campagne na biso awa Gédéon Kyungu na boye bien na 2012, 13, 14, 15 a commettre ba crime moko ya miné na niveau ya o ba bengi ya triangle de la mort na manono mitabwa na kweto triangle de la mort wana ile siga oyo Gédéon Kyungu akata maboko aboma bato ebele. Mais en 2015, Kabila c'est une concertation nationale, bien cohésion nationale. Bon, moi on a RTN, c'est wana, Gédéon Kyungu abima na elamba ya vert atielo nga Kabila komi Kabila shikata. Na Kiswahili c'est Kabila umela, c'est Kabila umela. Oh non na ye comme chef de l'État à cette cohésion nationale. Na tiki makambo ya ba rébellion. Directement à sali parti politique comme on a mira oyo parti ne toloba awa azali allié na kati ya FCC o azali allié ya président Tshisekedi bila oto ba awa ngai nde bozo mona bande bolanda ngai banda président Tshisekedi comme président ata différent oyo mbongo eno na lete et puis nazolo makambo te pa bazwa ngai batanga kuna ta conseiller atake nani mais azo makambo oyo eza pona intérêt ya ba congolais nyonso mboka oyo to uchi nango musika to nimara te un jour Kabila ro kende quelque so même manio akendeli atama kima toza oyo toza nango oyo mais ko to linga te asa yesi mutakei mais aluka tika molimo na na kati il faut akena molimo no mobimba peut-être na bandeko baza pe na mukonza mboka boko ke mission oyo na bibe eza mission na sala eza mission na ba na loba awa peut-être vie na yo za danger mais cho ezate déjà ton dima pour na bino peuple bino bandeko bota la biso boza informer en temps réel. Ce qui peut présenter c'est qu'il y a des chances, aux occasions, et aux des missions, à ce makam oyo eza makambo aventurité. Gédéon Kyungu a créé parti politique ne mira. Na parti wana aza allé à FCC. Bazole ndaku na golf.
Et si banda ko fana kuna na kata ndako wana bato banda ko garder ezali ba policier ba soda oya simba oya Obazaki formé na Kitona, Obazaki formé par le général John Nub. Alors, vous comprenez que liaison au bétam. Si on a des choses qui sont schéma. Vous comprenez que croquis n'est pas salemi. Donc Simba tu répété ah Simba n'est bazali. Alors je dois qu'il a commettre un crime. Baso enda kuna niveau ya golf. Na golf votre bando aussi ba surveiller. Dira réunion soana. Ezali basoda Simba oyo anti criminel o basoda ba être formé et pas général John Numbi. Paul Milambwe au dernièrement na tela bino audio mo auto sala pour l'instant à niveau de Belgique à Koutana kina Paul Samp ou FIDH ou droit de l'homme à mettre à niveau Union européenne donc net on awa makambu ya chebeya téléchargement comme déjà 99%. Bane bola na ba répéter awa Paul Milambo bakuta gena Paul Samp ou FIDH à niveau Belgique Paul Milambo à niveau Belgique dossier à chebeya et comme déjà na téléchargement 99%. Alors Kabila comprend que non. Tu sais qu'elle est déjà côté John Numba Okendi. On a monté bakaba niveau Katanga na perturbé makambu. Pourquoi makambu ya Zambio va pêcher basaki boye. Boyeba eska to Okendi la aw. To bandeli beska le kambe bandeli. Neska esika le kambezo ezo sukila. Todo tshebe sko ba fiche ya batu oyo baza na kata plan oyo salemi eza toujours en plan sko salemi sikoyo ba ni eza ko salema nazo tela bino audio ya na tela bino na répéter na répéter ngo susu po na boye besika nto ke ko chiter audio ya Paul Milambo bakombo atangi apata bakombo wana nako detail bino moko na moko ba neto ba awa sikoyo basali plan nini sikoyo pa Kabila zo amona ba donner bazo eloko oyo za conseil mukonza mboka komisa ngo kuna na be miso ba Holanda ngo bozo komisa ngo bo comprendre qui est Kabila dans ce type là za malé makasi na tshai bino audio to landa bino na sima to sala commentaire boyeba na répète na tchala bino de audio mais na répétant pas boyeba à partir ba komba to ba otang a sona bano bibezo mutu tel asa azaki boye pour l'instant baza boye nan bo comprendre na nyonzo sko na misabino formule que non des a tozu formule plan Kabila ne va katanga ezali boye bozo mona ba risque tozo mais je suis athée tozo obligé ko informer bino na tshai bino audio oyo bolanda yango bakomba bato batanga na kati audio na répéter Paul Milambo aza niveau ya Belgique bakuta ya Paul Samp ou FDH donc dossier à Chebeza déjà en 100% téléchargement 99%. Na tshai bino audio oyo ya Paul Milambo invité na F bakomba batatanga ki est-ce que à partir bakomba batanga ndoso détail bin a mutu tel asaki boye parce qu'on appelle ça une formule globale ni eso au salima ah bolanda après tout ça la commentaire. France 24 et TV5, Paul Mouilambwe, actuellement au Sénégal où il attend d'être jugé depuis 5 ans, demande son extradition pour être jugé en République démocratique du Congo. Paul Mouilambwe, c'est un témoin clé dans l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya en juin 2010 à Kinshasa.
Il affirme avoir vu via une caméra de surveillance ceux qui ont tué Floribert Chebeya dans les locaux de la police dirigée à l'époque par le général Numbi. Depuis Dakar, il répond aux questions de Guillaume Thibault. Bonjour Paul Mouilamboué. Bonjour. Vous avez décidé de vous exprimer à nouveau. Pour quelle raison? D'abord parce qu'il y a changement de pouvoir en République démocratique du Congo. À l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, maintenant le président Kabila n'est plus au pouvoir, raison pour laquelle j'accepte de m'exprimer aujourd'hui. Il y a une procédure judiciaire en cours au Sénégal. Aujourd'hui, vous demandez votre extradition vers la RDC. Exactement, je demande l'extradition vers la RDC parce que le Sénégal s'est déclaré compétent pour me juger. Il y a 5 ans, il n'y a ni procès, ni jugement. Il faut que je sois extradé à mon pays pour que je répète mes accusations. Parce que je me souviens, à l'époque, le ministre Mende avait dit que pour que mes déclarations soient crédibles, il faut que je sois présenté devant un juge congolais. Et raison pour laquelle je demande mon extradition. Vous avez aussi fait le choix de montrer votre visage, notamment au télé. En 2012, quand je me suis exprimé à RFI et à France 24, le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, avait dit que le vrai Paul Mouilamboué est un bec. Vous êtes en face de moi, je crois bien que je ne suis pas bec, je dois être filmé pour être bien identifié. Vous souhaitez répéter vos accusations? Quelles sont justement ces accusations? Je parle du 1er juin 2010 de l'assassinat de Chebeya au locaux de la police qui était sous ma responsabilité. On m'a amené Chebeya physiquement. Quand on a descendu avec Chebeya, j'ai vu les policiers sous commandement du major Christian Ngoy cagoulé Chebeya. Ça, je l'ai vu dans mon caméra de surveillance. Il sortait de mon bureau. La même personne qui a amené Chebeya dans mon bureau, je cite bien le major Christian Ngoy, c'est la même personne qui est venue récupérer Chebeya dans mon bureau en disant qu'il va l'amener à la résidence privée du général John Eno. Je vais répéter les mêmes accusations que c'est le président Kabila qui est le donneur d'ordre et le général Numbi le commanditaire, y compris le major Christian Ngoy qui est l'acteur principal qui est actuellement à Lubumbashi protégé par l'ancien pouvoir. John Numbi a dit qu'il n'avait aucune raison de recevoir Floribert Chebeya. Qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages qui vont à l'encontre de vos propos? Ce sont des simples mensonges. C'est une façon d'échapper à la justice. Et je voudrais revenir en arrière. Même la dame Chebeya avait porté à l'époque plainte au niveau de la justice congolaise, particulièrement la justice militaire du général John Numbi, et que la plainte n'était pas examinée. C'est le général Numbi qui a donné l'ordre d'assassiner Chebeya parce que quand j'étais en Kinshasa, j'ai reçu des menaces de la part du général John Numbi. Quel type de menaces? Des menaces de ne dire à personne ce que j'avais vu. Quand on m'a amené devant le procureur militaire, le général Pondé, pendant mon interrogatoire, le général Numbi avait appelé le procureur pour lui demander de me parler au téléphone. Et le général Numbi, effectivement, m'a parlé au téléphone dans notre langue dialecte de Kilubakad en me disant: je pèse mes mots, moi et le président Kabila, on va s'occuper de vous pour te faire sortir du pays. Mais il ne faut pas dire de ce que tu avais vu ces jours-là. Le colonel Daniel Moukale, principal suspect aux arrêts dans cette affaire, a toujours dit que Floribert Chebeya n'est jamais arrivé à l'inspection générale de la police. Je ne peux pas répondre à la place du colonel Daniel Moukale parce que je ne suis pas son porte-parole. Vous estimez aujourd'hui que votre sécurité peut être assurée si vous rentrez à Kinshasa parce que le général John Numbi, que vous accusez directement, est aujourd'hui inspecteur général de l'armée? D'abord, le président Félix Tshisekedi prêche l'état des droits. J'ai mis en cause le président Kabila qui n'est plus au pouvoir. À ce moment-là, je dois faire confiance à la justice congolaise. Pour vous, cette extradition doit se faire quand? Je lance l'appel à son excellence, monsieur le président de la République du Sénégal, monsieur Macky Sall, son implication directe dans cette affaire, pour qu'il y ait clarification. L'affaire Chebeya n'est pas une affaire politique, c'est une question de justice. Paul Mouilamboué, vous considérez aujourd'hui que la vérité est en RDC? C'est ça mon souhait, ça sera mieux que la justice se fasse en RDC. C'est la justice pour nous tous, et la famille de Chebeya, et même pour le major Christian Ngoy qui est considéré en fuite, et même pour le général Numbi, et même pour moi-même. Quand il y aura le procès, il y aura un procès équitable pour tout le monde. Paul Mouilamboué, merci. Paul Mouilamboué répond. Ok. Ah, Bolandi, Paul Mouilamboué va interviewer na niveau RFI. Na dosa Chebeya. Boki Makamba Lobby. Kombo Boyoki Awa. Major Christian Ngoy. Yé mutaza artère principal de Mouto Azwaki à Kagula qui Chebeya. Alors pourquoi tu as bien audio à RFI? Major Christian Ngoy wana
rôle ina joué qui na liwaya Floribert Chebeya. Actuellement Azawapi. Na 2010 azaki na fonction nini? Pour l'instant comme na fonction ni Tolanda. Oh. Major Christian Ngoyi. Na tebino audio na tila bino na répéter pas boka kombo etanga Major Christian Ngoyi. Major Christian Ngoyi. Major Christian Ngoyi. Na 2010 azaki Major. Les ba condamné par contumace. Non, az avocat mais oui contumace. Na melo na yebeli contumace c'est moto yo. Ba condamné ngai me moto o ba condamné ngazate. Na ite ba avocat botala so bo corriger. Ba katele bino par exemple au quoi 2 ans, de 3 ans. Mais moto ba condamné ba katele azate. On contumace ba condamné ibango. Alors Akimaki, Akimaki, pour l'instant, Tezo tika na niveau ici que non, je m'en excuse, Major Christian Ngoyi ni Akima. Or Akima te akena ko bata na Lubumbashi. L'air comme na Lubumbashi. Général John Numbi a recommandé na services spéciaux à travers ma gouverneur belé wana Akimi pande kapo pa travailler na attaque agent de services spéciaux Christian Ngoyi c'est non thèse na niveau ici non Akima ay ko travailler na Richard Muyej sko boye ba dirant ba ane oye Christian Ngoyi baba Akima aza niveau Lubumbashi ni c'est pas ça ka ake komi komisa na kati ya université oyo totanga eno kombo asika bolanda boka université ngo bandeko baza Lubumbashi na tia da ndeko aka vérifier bolanda université oyo Christian Ngoyi oyo awa babike no Akima ba connaît par contumace Akimi akende Lubumbashi John Numba recommandé akende à travers les services spéciaux ayoko ko komisa na université oyo comment université ngozela c'est là nzana comment université oh non tanga bino comment université ngo bio gasi vérité bo bino mona batunde bana mike OK université ngo yango oyo Major Christian Ngoyi akena komi komisa Institut supérieur des études sociales IESES Lera ke ko komisa kuna Kabila avalongwa na pouvoir na 2016-2015 amati se fonction na 2010 azaki Major Kabila avalongwa na pouvoir commissaire colonel full donc ndenga azawa na niveau Lubumbashi to awa azana pouvoir ben pété à colonel full Major Christian Ngoyi ake ko komisa ici oyo Institut supérieur des études sociales à adresse dango o baza vérifier sur magazine na tine muta vérifier eza avenue Shangungu quartier industriel na Lubumbashi avenue Shangungu quartier industriel na Lubumbashi oyo Major Christian Ngoyi ake ko komisa na Institut supérieur des études sociales oh na 2017 monto azan fuite le 1er août 2017 ba collé l'autre téléphone il a ba photo na ane pona na zeto mission il a photo a ba collé o a eu diplôme en licencié en sciences sociales Major Ngoyi Christian Ngoyi en 2010 avec Major mais il est là comme colonel full
le 1er août 2017 bakolé na 2010 il a 3 enfants mais en 2000 siko aza na 15 enfants siko nde tolo ba awa boye te na bisa no men que non moni bato ba Kabila za ba religion c'est ba on va religion ba culture ça culture ça ba Tanzanie akoya c'est comme si aebelo côté mais aebebele abimisemino c'est comme ça yuma mais aebebele déjà salaki tala Kabala monter parce que j'ai ne salemi comme Kabila comprend dès que non Tshisekedi comme na idée à soulever dossier à Chebia ya ko écarter nan John Numbi comme Major Kisangoi thèse ne bazwa ki na chez ya Okima ba luka thèse za déjà en cours de tolo ba awa j'ai de Okyungu Major Kisangoi o azalo colonel full de tolo ba awa ye na j'ai de Okyungu ba garde ko ya Simba o bazaya ba garde ko bazaya formé par général John Numbi. Bah c'est de toutes les façons bah Kim ça bah on a triangle de la mort de tout le bah awa j'ai donc Kyungu Krisango ibaza kata triangle de la mort na triangle on est siga oyo bah arme outi déjà tant écoute da Tanzanie et outa Zambie et écoute wana et fa na kati ya Tanganyika et puis esika Zoé Monica Kabila tient déjà ah ouais donc on a vu ça bateau baza pour na présent na bateau IDPS bino bateau oza ba distraction za Chine vous êtes devant des adversaires tant baza on ba diable moni démon ça za pour fana démon juko boss na ko prise jour au liayo yande bango bazali les temps bino les certains ba distraction bon ils sont tentés de bon planifier tous les bakat baza carte A jusqu'à Z soit que si li ba répéter l'alphabet donc dès Kabila tu dis que non bien donc on préparer au cas où se barder va déclencher république ya Tanganyika alors république ane aux anakata gouvernement kuna Zoé ba arme déjà côté fa na kata triangle de la mort bandakala bando za la kata c'est comme na voix ya ko écarter nano John Numba décacher loko j'ai donc Kyungu Krisango o ya Chebea bango tout o bakim elongo ba question na triangle de la mort et sera bengango ya manono mitabu na kwetu et sera au jeu de donc o nani o nani gouverneur nani o leki Kabila déjà armé bango au cas où ça bardé bon ça va ce que toi gouverneur o lo la ba Richard Mouyes na o katanga ba déclencher depuis ya Tanganyika biloko yo tout le banc avec beaucoup de risques mais chose até de pour na bino vous connaissez ko soutenir biso Fati peuple total est là-haut tout ça la confiance na yo na ebike o rose en information mais na tanya on a niveau vidéo ya YouTube bande ko ba ça informer te ba comprendre base l'informer merci na ba auto balanda ki biso Jambi azana bino merci na cameraman John na papa na biso Mutomboka la niveau Waterloo na États-Unis na bande ko nyonso bandaka biso mama Charlotte Kinoa ni bande ko nyonso Jambi azana bino c'était votre humble serviteur Moïse Maoka Antibal to continuer ko prier ba dessous des cartes à boy au cause on il part ailleurs kaka na kata la voix céleste na Alvin TV nande ko na bino na moi na bino na ya na bino Moïse Maoka ciao à la prochaine.